tozala bana bandalungwa toana bana bandal na bana ndal oui bandalungwa mususu bandal mususu ndal mususu bana bandalungwa bana bandal na bana ndal ngana za sikomola ayo kuta biso ba mikie to comme lo batata mais zombula nanga moins 50 ans ya métier naye comme 50 ans ah mon vieux Pakaiba ye oyo muko musupe ko la kuna na de pana bangonde awa d'accord OK merci beaucoup de aimer bwanga autouti na luputa kuna banda ko futer les choses ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te mbonge continue mbonge oyo bana badingi kaka presse mnoko mboka bana badingi uye kudake unanga nini idel buya ngezindisa masua na ke mariage coutumier ya bazombo moi sina mubali babana ni badubi bafungu na piste bangu badubi te isengi tubina nzemba munoko ya mboka nzemba munoko mboka bake kusenga nzembo ni maki vavila Yongo lukuva vile mono kisole ndio kwetala ndio njoka nzembo za uyembe za kubali bana buzaku dukilanga na dinga vile bangu kuna baza kubuka kaka dese makamu yo utoloba ya penza ya basolo mama buya benka monene yo benga baro likamuna bienge libino ya biso podcast TV et puis ya Roni Malundama na Yannick Malundama et sika basali biso ya biso podcast TV. Bon s'abonner massivement. Kuna ba journaliste bazali ba théâtre bazali ba émission ba documentaire ba mise donc réunion ba musicien bazali ba to fanfare bazali ils allaient ba découvert voilà donc ils sont découvert ba quartier na biso podcast TV oyo galate buzuzwa ba théâtre oyo banda ba série ba gag oyo za kukota bo s'abonner to s'abonner na podcast TV ya biso podcast TV na dubi boy kuna na podcast TV soki na yena théâtre nanga na lekisa est-ce que ba wi kusimba ekusimba na ya biso podcast TV ekusimba ya biso wa musicien eza justement yo musicien oza pour sa musique na yo et yeba na monde entier ezaka na chaîne YouTube moko ya biso podcast TV chaîne yango yo pour la basera bien basera tulo bon s'abonner massivement chaîne YouTube eza moko ya biso podcast TV. Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast. Oui, c'est bien moi, votre humble présentatrice Prudence Ngembe, la petite aux yeux à la taille, acceptable autrement dit, original. Oui, n'est pas la mission de que TV mon comme tébélé. Je sais bien que vous avez ébélé devant ma poste télévision Mabino au besoin de édition Nabiso Yamokola Lelo. Yabiso Podcast et qui tibongo na district Yafuna, précisément dans la commune de Bandal. Et donc, quand vous avez mona, naza vraiment juste na prince Kasavubu. Na sima mukongo na ngami tuko bozo mona ezo kende wana eke ba victoire eke victoire ba Kasavubu kuna et puis o ezo zonga boye eza ba mituka o ezo ke ba kitambo eke ba ngaliema ba mituko bozo mona ezo kende naza vraiment na prince Kasavubu na ngambu kuna to mona eza galaxy galaxy yangwana magasin Galaxy yangwana sotali na ngambo kuna toana magasin Mama Bichilix ezawana et puis na sima mukongo nga tozana esika terrasse Mama Bichilix ezalaki na sima mukongo nga eza boye et couloir auto telemi oyo babenga ngo couloir ya bloc donc toza vraiment na couloir à bloc je crois bien bato nyonso balela moko sepele o balinga kolia ngulu mwantaba na Bandal babi nil par ailleurs to zande na bloc pena couloir basala baza ba spécialiste na ntaba na bloc awa
tokokota déjà na kati kuna toko découvrir ba bisika yango basalelaka babiloko wana. En tout cas Bandal eza vraiment na histoire ya makasi. Bandal ebimisi ba musicien ebele, baartiste ebele babimi baartiste musicien, baartiste comédien et en tout cas ebimisi vraiment ba star ebele. Et tout ça naza penga mon côté, naza vraiment na guide nanga, yemoko se présenter déjà tout de suite. Et na sima Cameron, tout ça bongo na yemoko mwana mboka, artiste Coco Safu et yem ta osala ke original bimakito kona bilili kande bozo mona. Non seulement mon kena guide nanga parce que yende penasa mwana Bandal la tongo. Kande balabaka Bandal séparé, to merala ko tuna no yem mutaliboso, ay c'est pourquoi Bandal séparé, to découvrir yango biso na bino elongo. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Trésor. Papa Trésor yende guide na sama makasi. En tout cas to kiti parler mabele na bino na Bandal, nde bino mo bolba ke Bandal séparé. To habite pourquoi Bandal séparé? Oui, ça l'ambiance moko donc différent kaka. Donc ambiance moko donc ya okamwa. Pourquoi ça l'ambiance? Ya on a on séparé. Moko boy donc la soir on dit matin. Ah bon? C'est vrai ça. C'est peut-être tout nous moi na Bandal musu so banga poser na business. Na soir awa soko vandi donc ezaka on dirait Paris quoi. D'accord. Maintenant autoza on prend tout ça Bandal nini? Toza na Bisengo. On a Bandal Bisengo. Et puis de l'autre côté toza na Bandal nini? Bandal Sinkin. OK. Donc na ngambo wana toza bongo na Bandal Sinkin, o bozo mona na ngamba boulevard et puis na ngambo biso tozali eza Bandal Bisengo. Nabi ke na Bandal toza na ba mola toza na ba Bandal mais kana ko citer toza na Adula Mola Bandal Sinkin Bandal Bisengo Bandal Makelele na Bandal Lubudi. OK. Et puis couloir toza oyo est-ce que mekana ko betela biso pendant 30 secondes ou 1 minute moi lisolo muke sur couloir tozali. Ah bon couloir oyo ça qui couloir ba star ya ba prêtre bazako ya mingi. Ezala ki donc ezala souté. Ezala nango toujours pour ezala nde na bango ngala ngonde moso vando tsheliba po omona bango nde wana ce que c'est ngama temps mais ezaka couloir moko donc ba prêtre ba ya pe ba yaka na bango toujours. Ba ko staffer ko liama maboke mo mbisa ya tumba mo taba moi soso moi problème mayo nde zaki pe na place. Pe ezati lelo. OK, merci beaucoup c'est toko kota siko poto mekana ko découvrir mo ke couloir ango. Ouais bala na biso nyonso ya biso podcast. Quand on domaine toko toza nango donc to kota déjà na couloir. To mekana ko découvrir et le ngona papa Trésor, oza guide na msa makasi ya mokola lelo toza na Bandal awa. Yene pena mtalinga tambusa biso malam na Bandal to mekana ko découvrir ba artiste makaso babima awa. Ba joueur makasi ba mvoma makasi ba kola makasi ba église makasi ba pasteur makasi o ba bima awa na kati ya Bandal. Merci beaucoup et to bandeli awa. OK donc guide na bisabito e bandeli awa. Tala ko ba prêtre ba ngwa bandi déjà vanda ba s'installer déjà. Ando sala déjà moi musique na bango. Bandi ko to na Felipe mama Olga kuna tozala bato baza mwa mingi place wana autant yebi ke ba staff ba vandaka pe vanda déjà donc yango tozo bandi yango wana bango nyoso baza. Donc si je comprends bien et si quand to commande les sika oyo bato basala mo biloko na bango mo bitumba tumba na bango mo ba staff na bango et couleur yango yango oyo babi bato déjà bazo fanda et puis nazo mona déjà biloko na musika et beli déjà donc ah pena na Bandal babi soko yé na place na air oyo oza na posa ko lia donc tout est là tout presque tout hein soso mayo zali tomsona ko tombe zali taba pe zali ah bon salaka shona yo wana ça dépend ya poche pena shona yo moko et puis nazo mona ba biloko batumbelaka donc babi kala mingi tezo yinda atondeni indaka mabe fo oh nyos ba misipo moi tanzana tant comme ba 16h 15h ou bien 7 17h au moins nzelo est comme embouteillage nzelo ça so yena 17h donc embouteillage place au le colésate exact donc ba transport nyos pembeni donc nzelo tikalika mukebo donc comme nezo les gars place. OK, merci beaucoup cher internet et je crois bien et boso landande biso le baraminga o le bezate mato yoka miso emona donc la chaîne de référence o peut s'absorber toujours d'informations vraies, d'informations réelles et ne zappez pas ne zappez pas puisque tozo kita bongo na biti après que l'on a biso ato kita wapi tout le monde a place des artistes
que moi place des artistes. Donc na bandal peut place des artistes peut ezalaka. Zali et tu as quand na victoire hein. OK na bandal peut ezali. Bandino na bandal a la place vraiment wenge ezalaka. Après zongi suna kati ya mola na avenue ya commune wana. Indépendant staff na bango peut vendre na place. Alors ne zappez pas. Ne zappez pas, surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement. Bon s'abonner, bon liker. Puisque déjà nulle part ailleurs quand il y a sur podcast. Bon ça ngate ko commenter, surtout ko partager. Et tous après na besoin ba remarquer na bino, ba correction na bino na nzela ya ba commentaire et au sala biso bien et au sala que toi avancer sur na musala. En tout cas, bon s'abonner massivement. Bon s'abonner massivement. Merci beaucoup. Né toujours le mois, toujours que nous connaissons la place des artistes, toujours na bandal. Na victoire te hein, na bandal. OK. Ouais, si quoi si katoza oyo, to comme na bandal adula. Le pango bon na telemi oisa le pango ya ba Aimé Bouanga. Aimé Bouanga za ko futela awa. Mais azala li susute et puis abane ko répéter toujours awa. Je crois bien cameraman Rolandanga. Et si que besoin ba ti ba bibende wana. Place batia mi bende wana esika podium ya Aimé Bouanga ezalaki et na bandal adula awa donc azako futela awa et puis podium na ezaki place wana bisika oyo abandaki ko répéter artiste amsa makasi Aimé Bouanga et na saluer bisika azali na musika donc esika bandaki ko vanda nde awa bisika bandaki ko futela on peut toujours ko répéter nesika oyo. Merci beaucoup wana siko to longo awa donc na place des artistes kuna. Et toi que peut découvrir babilo musu kuna na dibamboma donc et ça moi quelque part pour que toi comme na dibamboma kuna et si ko guitare ezali doto me kapeko pesi là parce que il y a pas na maman na histoire quand on essaie que banda les gens na histoire ya makasi et puis to ko ya bisika 4x4 BCBG et bandaki ko répéter. Merci beaucoup et ouais si qu'on est toza boye toza toujours na banda la doula to ti olongwa kuna na lupango ya ba vie na biso Aimé Bouanga azaki musicien à 4x4 le pont ici quand on fouté là et puis toujours quitte siko kuna to ke vers dibamboma to ke taba guitare kuna na place des artistes pour na to mekamuke ko comprendre sous histoire makasi vandi kuna to quoi après kuna sika 4x4 BCBG bana ko répéter quand na ebisa bino que donc la chaîne de référence donc ne zappez pas ne zappez pas. Bonjour vieux. Excusez. Bonjour. Oui. Comment nani? Comme on a eu Paka Iba Boli Isansimbo Bolangala. Wow, ngana kani na Paka Iba. Nous sommes bien Paka Iba mingi po na ba to bazalina ba finité moko proche nanga ba benga ya Iba. Ya Iba, ngapena sepe na ya Iba. Ya Iba toujours natif ya Bandalungwa. Bien sûr que oui. Ngana zali mwana ya Bandalungwa. Pourquoi na mwana Bandalungwa parce que tout ça bana Bandalungwa to na bana bandal na bana ndal. Oui. Na Bandalungwa mususu bandal mususu ndal mususu. Bana Bandalungwa bana bandal na bana ndal. Ngana zatsko mwana Bandalungwa. Différence yango zali nini? Ngai na sibi conséquence ya naissance. Nazali na bote na sibi conséquence ya naissance. Na commune oyoyo comme nango Bandalungwa. Nazali donc kozwa ordinairement statut ya natif. Donc un natif ya Bandalungwa. Et puis pendant les années nda les années mais quand on précisément na quartier Adula Auto zaleli. Bana bandal bada banani. Et ali babso zali bekola ba so na nanga héritage. Toi ba premier ba héritier à premier degré donc bana ba mikolo Bandalungwa ba papa na biso bazalaki ba évoluer donc sikoyo bana bandale ya banani bana bandale ali mutu nyoto oyo alobi ke Bandalungwa zali deuxième commune na ye par rapport ya manière ya kozala Bandalungwa ya yeli pour l'éducation soupe pour la culture pour no lenge ka Bandalungwa zaleli et puis ndale batwana o ba Bandalungwa ana bamsu bazali ba ko futela bazui na bango contrat de bail et so pese bango pe makasi pe droit ya ko sa nini ya ko contribuer na Bandalungwa comme commune pour dire que ba voler faut pas contribuable musu pe a remplacer biso partiellement mais ba numéro ba ndako na ba adresse na biso mais musu o pe ka mona bandal a sombie pas na biso ba natif to ba na ba natif a remplacer biso valablement par acte de vente
akei kosala pe mikanda na ye na niveau ya commune bayebi ye aza na certificat d'enrichissement akomi propriétaire ya ndako wana remplacé valablement aka mwana bandal mwana ndal bandal mais bana ndal ezali bana oyo nga nakoki kobota mafana ke pa na biso aza pe natif bandalungwa na oyo pe ana sombaki aboti mwana na ye apeka natif bandalungwa na oyo pe wana pe aye kofutela aboti pe mwana kaka apeka natif bandalungwa na période wana babotamelaki yango tozoboya kaka ni discrimination des gens et déjà bato moko basibi conséquence ya traitement moko boye oyo ezali arbitraire na kati ya principe de droit en droit na égalité possible de droit en droit yango toboyike tobiki biso nyonso babita ya bandalungwa mais bahistoire nde eyebani mpenza te mosusu bazodetenir histoire mosusu bayebi mpe histoire te c'est ça mais toba bana bandalungwa babita bandalungwa. Ok, merci beaucoup Pakaiba. Mais quand on a ça moi commentaire moké toyoka bandal séparé surtout toto koyenda déjà na commune membre quelconque ba boudan o makaz ba bibo mekano ko yeba pourquoi bandal séparé et ça la bandal séparé parce que musuku derrière dinda nango pourquoi bandal séparé. Oh bon, bandal séparé ezalaka vraiment pour na infrastructure té infrastructure wana ya l'État bandal séparé ezali likambo ya état d'esprit donc bandal séparé tobengango pourquoi biso toali bana bandango na philosophie na biso so tolobi banda lungwa donc so tobandi makambo na biso no tobandi na chaîne na bino ne na moni chaîne na bino ya biso podcast alors TV so no tobandi boye tant to lungwa bato mosusu ba mapelo luntadi la TV ondo Manuel TV ezango ba liberté na bango za pas absolue et un peu légal nde wana bandalungwa surtout bani makambo na biso bongo to kolongwa bato mosusu bakolanda na biso po toyebi otozali po toali première commune ya ba évoluer na kati ya ville province de Kinshasa. Alors bandalungwa dans sa diversité ana 8 quartiers ana quartier Adula otozali ana quartier Bisengo ana quartier Kankokolo quartier Kasavubu quartier Lingwala, quartier Lubudi, quartier Mola, Lumumba ex Mola, un quartier Otobenga Lingwala. Alors, le quartier wana 8 wana, bakamata ndambu ya quartier na biso moko oyo ezali Kankokolo. Bazui arrondissement Kankokolo, bakomisa yango Mupanzi, bakomisa yango Basoko. Ok, ezali na kati ya bandalungwa. Yango tobaki to déclarer banda c'est Paris. Paris avec S de Paris sans S. Pourquoi Paris avec S? Dans l'époque il y a 1981. Ezalaki na papa na biso o ezalaki commissaire d'état ba benga ba ministre mais commissaire d'état comme les ezalaki Nzanda Bwana Kalemba otika biso que son nom repose en paix. Ezalaka na commissaire d'état en charge de la culture et jeunesse, culture et jeunesse. To salaka film moko boya bana bandalungwa et venons parler sur l'avortement. Dans l'époque où on a filmé wana ezalaki comme on a yango ngambo mutane ko jouer rôle makasi. C'était en quelle année? 81 1981 to lança yango le 14 octobre 1981 yaki date au papa Mobutu abotamaka date wana et date historique ezalaki date historique. Alors batu bali ba acteur kuna ezalaki papa na biso Ingila, azaki docteur Ingila, docteur Mobe, docteur Manyuka, ezalaki na maman Mabele Lionga ça la théâtre de chez nous. Ezalaki na Doudou Ngafura et puis ezalaki na tonton. Bango bazaki bato ya bandalungwa oyo réalisé par Mutombo Buchi. Alors mutabandaka maso film yango pe papa Kalendi oyo bengaka mundele ndo me makufaka. Ne babengaka biso première commune culturel ya banda ya ville de Kinshasa ne ezalaki ko représenter bandalungwa ali capitale culturelle par excellence ya ville province de Kinshasa pour bandalungwa o biso bengango corridor ya ba journaliste. Pourquoi capitale culturelle pour ne misi ba star belé ton dé? Non capitale culturelle parce que dans l'époque oyo Mobutu abaki nani institutionnalisation ezalaki makambu ya parti état. Mais bandalungwa a se retrouvé qui yemoko na plus de 400
cercle culturel. Dans l'époque où on a boumès na biso zaki papa beti ki abantu. Alors bezaki loko maman moko to benga ye maman Kobange to yemba benzembo mona 77 ambadi mama Kobange toko voter Kobange c'est Rwanda bezaki na moko to kufa na États-Unis Fidel Lupuku enfin venir Kasavubu na Kakia Dula ezaki na Jagash Jamba ezaki na Jean Kalema ye asala nani asala Lucifer nemta akoma Lucifer tozalaki na batu lokola Boalo dirigeant Boalo ki mona Syrie to kufa peli kala mingi te tozalaki na batu lokola Mutombo Bwichi pour l'encadrement de la jeunesse donc tozalaki vraiment commis culturel na rosa commis culturel et y a peu on a bandé na bien corridor ngoloba galerie il y a plusieurs porte oyo ya ba artiste nyonso baleka awa la plupart na ba journaliste bele baleka na awa moko mususu soki nzamba autant moi quelques artistes au baleka wa oh ba zebele ta comédien ta ba musicien non bon pas ba comédien to beno o azani a bokolo bandalungwa akufa papa Kalende ko bobenga mondele ndombe mwana papa ya bandalungwa ya kokoyoko totika biso tozalaki na o totika biso lisusu bana ba natif lokwa kokoyoko na nani sanza atape natif so na zwi lokola nani siatula alekaki awa tozwi lokola siatula pe sumona banda te alekaki koleka tozwi lokola esobe ayalaki awa na dibamboma wana ba oleka parce que so tel ba siatula be sobe ba na njili baleki obi ba comédien baleki ya bandalungwa to o baleki donc aleki natif bandalungwa azui esprit bandalungwa yango pezo tambusa esprit yango besobe basiatula basa ba natif kuna na njili natif kuna maleki pona a se confirmer azu esprit ya bandalungwa une fois moi na bandalungwa éternellement moi na bandalungwa cela veut dire quoi so ozali moi na bandalungwa o mona ozu ba mentalité ya bana bandalungwa okomona okomi kosola ndenge bana bandalungwa bali bandalungwa osala no balana biso plaisir ya kotanga penza ba natif ya bandal bandalungwa tozwi lokola ba musicien na biso toke musika te pona zape makambo kosala ozwinga na pied levé bandalungwa toza jana na wenge yali émanation ya bana bandalungwa o nzamba inspiraki bana ya bandalungwa lelo ekoma mukili mobimba pona elakisa batu nzela elongola batu ke tala bandalungwa musicien azalaki voyouté donc wana wenge ya to biki bandal c'est Paris wana pourquoi Paris parce que Paris azali capitale Kinshasa bandalungwa pe ali capitale nde ebala neli wana na kozalake capitale culturelle par excellence ya ville de Kinshasa Paris ali capitale ya France mode et plaque tournante ya culture ya monde pe ali nani ville ya mode so on a vu Paris sans S. Pourquoi Paris sans S? Parce que na 1979 motu moko boya mbongo komonaki Léon Tamani ayaka pona aya kokoma na niveau ya koinvestir na République démocratique du Congo tango yana veni oya croisement veni oya na veni nani na Kisangani place ba ba Mercedes lelo na sima na ye ali nani minoterie oyo babengi Mino Congo alors tango ko investir Ngaliema commune Ngaliema ezaki na ba entrée penzate sur le plan administratif bazui portion mabele ya quartier na biso Kankokolo arrondissement wana o babenga GB ba commissaire yango quartier Basoko mais ok biso toyebi bandalungwa ezali na Mainde Basoko et non quartier Basoko ba commissaire yango bongo pona Vumbombuba papa Vumbombuba zaki bourgmestre ya Ngaliema Ngmbandi papa na biso deti Kiabantu azaki bourgmestre ya bandalungwa Mukongo nde baboto la biso bapesa biso ba promesse moko be fallacieuse salamate ke to bando rozwa ba ko rémunérer biso mbongo moko bando bimakuna pourquoi bandalungwa commune nani ville de Kinshasa eza ba délimitation nango na ba grande avenue ba grande acteur na ba mai mais to kamwa gake mamoko ayo komi mamoko bru o Ngaliema to bike bandel c'est Paris bandalungwa pona mona bandalungwa oyo ali na esprit ya bandalungwa pe na bolungwa bandalungwa to relever défi ya ko récupérer portion mabele na biso wana to kasaki batu mususu ba koma lo ba député ya provincial que
ekozala ke akobundela biso soi-disant ka mwana bandalungwa o aza actuel lelo mais to kamwe ke akoki yango te mais to pesi pe chance na bana bandalungwa bazoya lobi lokola bashinga bafiso shinga bazoya lobi ata mwana bandalungwa na kivunda ata lelo na kivunda aya mwana natif afandi pe na Bisengo afandaki pe na quartier Sinkin abotami na veni Bwete Fisson Shinga yepe aza mwana natif to pesi ba chance bako kobundela bisongo na bandeko mosusu pe bako ya lobby comme ba provinciaux ya bandalungwa bazé belé moyen de temps bongo nyo surtout réalité yango babike bandal c'est Paris sans S. OK. Maintenant à part ba artiste à part ba star ba sa natif ya bandal na habité banani soko tanga ba kombo ndeti ba musicien chrétien profane ba théâtre ba joueur ba mvoama je sais pas ou ba sala kombo. Ah, on aura le temps de parler un jour. Nazo ke des réunions hein na aucune des réunions dans ba bik na aucune des réunions. Bon na bandalungwa toza un joueur ya makasi kachimuka papa kachimuka hein na boyi na loba o balekaki mais oyo pe alekaki ndai mutumbula na veni inga numéro 1 nandako ba Diomi Ndongala famille Diomi en face ya métro na kakoko azaki na veni basakata hein kibonge sportif kibonge azaki na veni au moni mangemo le 72 kibonge papa kibonge azaki wana bazaki belé hein wana ba joueur na ba musicien papa na biso nyoka longo azaki na veni palabala donc papa nyoka ah bon o ba yé so ba natif bandalungwa toza ba natif na biso wenge o musika te wenge pepe kale azali mwana ya bandalungwa ndaku wana kivunda yaki ndaku na bango mais batikaka ba locateur bakendaka musika mais kozonga na bambula moko donc a pe natif ya bandalungwa pona ko sa ba polémique te tangaki na yebani mingi dans le quoi JDT mwana kivunda Marie Paul natif ya bandalungwa mwana kivunda Weranson mwana Dibamboma Jibem Piana mwana ya bandalungwa na Dibamboma Luluwa nani Didier Masela Dibamboma numéro 301 Ozui Emebuanga Dibamboma 304 66 ayo fana na Luputa na veni place bino boutia na veni Luputa numéro 509 afana kipe wana tozui ale makaba mwana ya veni Baluba ozui Blaise Bula mwana ya veni Tonde ozui Zingzong mwana veni Tonde croisement inga na Tonde donc bangunyo tu bari bana bandalungwa alors tozui ya Patrice mwana ya na Wera mwana ya bandalungwa donc vraiment merci. OK, merci beaucoup Mpakaïba. Mais je vous assure, Tozonga pas vieux pendant à natif ya bandal, aibi bandal les 4 coins. Donc mbongo ya bandalungwa ya ba jeune ba komi ebele. Na ba politicien ba natif ya bandalungwa na bandi kotangela ba politicien ba natif ya bandalungwa. Ndeko Basile natif ya bandalungwa. Avenue Luluwa. Ndeko Francis Kalombo natif ya bandalungwa. Na veni bao lelo mosu papa ya bandalungwa na veni Kimbondo ndeko Kovo Ingila natif ya bandalungwa na veni Lac Edouard ndeko mama Christelle Vuanga natif ya bandalungwa na veni Biabu Est Biabu Ouest po baza na bandako mibale na Biabu Est na Biabu Ouest ndeko Delice Sanga natif ya bandalungwa na bandalungwa basala mpasu na bandalungwa na Lukula pe atanga pe na bandalungwa na primaire na école Kosubaki mama collège Chomba natif ya bandalungwa mama Arrête Wambo natif ya bandalungwa Serge ndeko collège Chomba natif ya bandalungwa donc nani abiso Fali Pupa natif ya bandalungwa Fere akoli na kati ya bandalungwa na ndaku oyo moko na Charlie Mboshana prof oyo na osabinoke awuti na uumba des jeunes donc lelo n'esprit bandalungwa na kuna liboso fa na veni Bula awa lelo somo bandako mibale kangama na veni nani Bwete donc ali papa natif bandalungwa donc boya te o ko ngaba polémique wana yeme lem so yo boya polémique o tango polémique mais yazali so ba bilo kwa lelo na ndenga bosembo nga fani na bandalungwa ya somo na bandalungwa te fere azali moko na bandalungwa so so wabike
ba responsable ba ndako ba bima ba ya na nga ba ko bima po ba les responsables na ngai papa kufa po nga za leka ba ya ba tu mususu mais faire bima comme mukolo ndako donc azali mukolo ndako propriétaire et lokola wata propriétaire na ngati ya bandalungu alors sikoyo bono boya kaka hein to boya ndenge ni wewe nso propriétaire na bandalungu de l'autre côté déjà ba boya ngo ba non yango tokele makamuto ba makambo est édifiant so dobi to lo ba ndenge bosembo lelo yo mutu moko lokola maboko bank mvoma ya bandalungwa ayen mutu liboso na immeuble ascenseur na bandalungwa maboko bank tete ndayo na pesi mbote en passant oboye kaka pona uti ngingi tete ayen na innovation oboye ndenge ni hein oboya kaka so ko boye ko pe na mabe komi mabe toza ba mvoma na biso ba natif bandalungwa o mwake mwana bandalungwa pe mvoma ba Francis Molenga natif bandalungwa mwana mutu mbongo na kati bandalungwa oboya ba gérer ba politicien lokola Jerry Banza mwana ya bandalungwa na kati ya avenir Kimbondo Jerry Banza ozwi lokola Paul Junga mwana ya bandalungwa politicien na kati ya batetela 22 oboya kaka attaqué tangane na poto libela libanda tamboli mais tango azongia so ozu ba parisien makasi ba ningisa ba poto to na moko dido senga to tika biso to zana moko kapangala to zana mususu azokende kuzonga leka ezali Francis Roi de Gaulle et puis to alina Mogrosso Yula Boss Mogrosso donc to zana awa donc to na omekembe mama kufaki vraiment na pesi mbote a passant basé belé donc ce qui n'a tout autour ni bato poto nanyango mwana commune mususu aleki Yula Boss to aleki kapangala to aleki dido senga ndinga tena bomoyi o mona ke na kosite ke ba bato makasi na ngata poto ozilo ko ba edoval o lo bandenge ni ba vidro ba plutôt skiala hein o ko lo baneni mais par bango ba dede baku yo lo ba dede baku à part bango pasteur pe bazana ba pasteur aminene en dehors ya pasteur Patrice to za pasteur meya to ya pasteur oyo mona ka nga botami naye to kan bandako lumbu prophète lumbu abotami na ngai to kan bandako na bandalungwa na lumbu Emmanuel lumbu ata bandalungwa to za lokwa ba libambu landi to za pasteur Chubin to za pasteur Bobo Birik to za pasteur lokola Ntoma Pida donc baza bana bandalungwa pe banonction zomona donc baza belé musu baza baninga musu baleki so do aya lo baki komona ngati pona nini mais to za pe na bana na biso pe ya bandalungwa makasi ba obeta pe bali na bapoto donc c'est ça donc yo so lango donc Pakaïba vraiment félicitations papa et ba félicitations belé na bangi na bangi donc natif pena bandalungwa donc blagité et on to ko le kaka bon to ke libela on a passé SP na église Mangembo pour votre information église Mangembo yango pour votre information na bino boye bagelo mo bandalungwa za commune Pambolama pourquoi bandalungwa et Pambolama sur le plan spirituel ya na biko stop bandi makamna mususu to longwe mbala moko batu mususu ba Holanda biso bandalungwa sur le plan spirituel to na 3 églises de misatu oyoyo eza inspiré na bana bandalungwa panzambe et to mwana leoli tozui église Mangembo avait passé respect tozui église ACK avait passé Mukuna tozui église Gagnère Dame papa na biso kala na oti kotika biso toyebi boke ana rendez-vous na nzambe pas pembeni ya nzambe l'église misatu wana moko mususu zaka ya mama Ntumba yango pe Ntumba Shaumba mama Ntumba église na ye pe etambolaka pe mingi na kati ya bandalungwa pe esalaki esala makasi ya église de réveil na ASEM histoire ya biso ba jeune na kati ya réveil eza ASEM hein donc ntorozwa mukolo musungonga osunga ngonga muke pour na linga culture mingi merci neti papa na biso oyo monyao papa na biso moko na olakisa yo awawa comme on est Sylvain Mbachi papa Sylvain Mbachi to bengaka ye Cordo
Cordo, c'est-à-dire tozali cordo cordonnier tozali na mama na biso Mackenzie Mbokumu oyo tiko honoré papa na biso asali 50 ans de métier kaka awa epa na biso nga nazalaki mokie tobotami aye kokuta biso baya mikie tokomi lo batata mais zombula na nga moins 50 ans ya métier na ye 50 ans. Ah, mon vieux. Pakaiba. Ye oyo mukomusu pe bokoya bokomona ye aboti bana awa ti biso tokomba yo batata mukolo 50 ans. Non. Photo yo ko pas na ye moko bonjour papa. Bonjour. Papa biso kombo nani? Kombo Mbesi Sylvain Kimvango. OK, papa Sylvain. Pakaiba lobi osali 50 ans na musana yo ki coordonnerie. C'est vrai? Wana penda lobi vérité penda. Depuis quelle année? Yakobanda 73. Waouh. Timo ya lelo nazali kaka awo. Waouh, félicitations mon papa. Mais quand on cherche secret des années na musala au 50 ans. Secret des années. Izande musala nyonso izalaka volonté. Soko ti volonté na musala wana usala ngo pekaka. Ah, eza bongo. Bon. Na musala pe faut dala gentil na bakilia oyo bazoya ipana yo wana nde bango bakolinga yo pe kolinga bango alors wana nde ko umna na musala na yo. Ah, eza bongo. 50 ans à place au. Donc na bandelaka kuna na ngambo wana kuna ti na lungwe kuna na yawa. Na kutaka awa izalaka hospitali ya Mangembo ikuma sikoyo hospitali ya Gimbanza yangwane kuma kote wana kuna donc sikoyo awa ikuma église. OK. Ah, ni moya lelo nazali kaka awa. En tout cas papa ngana mondi ozokuta na ba difficulté te hein. 50 ans. Si que ba difficulté ça te. Izalaka nango ya mike izalaka. Izalaka kaka. Wow. Ah, ya mike. Ba difficulté ni. Ma pasika ya mbongo pona kusumba ba biloko nete biloko musala po liboso nde nazala ko fabriquer ba mapapa ba sandali donc nazo teka ngo mechiko yo ba biloko wana lokula bakanga bata ba déchets wana tozala ko sala biloko wana imona na galisute na sala ngo lisute. Pardon papa na kati moi 30 secondes. En tout cas bana nyonso ya Bandalungwa ba ressortissant nyonso ya Bandalungwa. Je crois bien parce que na quartier awa na quartier oyo Adula je crois bien que papa na biso 50 ans d'expérience na musana qui coordonnerie. On nyos bosa libanda ya Kinshasa, libanda ya RDC. Bota papa na bino yeyo. Nana on ba papa abambela sandalité. Nana on ba papa bambela lipapa te. Mais papa ça na mo ba difficulté ya mike. Je crois bien papa peut sa numéro, bato nyos ba ressortissant nyoso ya Bandalungwa ou boa libanda. Et puis na bato mité malamu, bato compassion, on te mata mutema ko sunga. Papa pour ce numéro on est tout de suite 50 ans dans Moussala O. Donc beaucoup de génération en génération. Moi les sungi na bino et pas papa et ça la bien. Vite papa mon numéro 081 20 49 987. 081 20 49 987. OK, merci beaucoup numéro papa ngwana. Maintenant je ne sais pas micro na ngai pas Pakaiba. Mama kende pe apesa bino numéro wana te. Apesa bino yango te. Makenyi. Ye wana photo na ye yango wana. Ye wana kuna. OK, merci beaucoup. Na zadia wana talaka toujours kaka ye. OK. Maman na biso Mackenzie, mama ye wana. OK, mboku muye wana. Micro ngezo songa muke pa Pakaiba. Ngembo kaka awa mwana wana uzo mwana wana. Oh Mackenzie. Et pas Pakaiba pour qu'il y ait maintenant c'est mon commentaire muke parce que 50 ans d'expérience c'est pas 50 semaines, c'est pas 50 jours. Ngai nakozaka na souvenir moko na masa na ngai jiva vita ya tola mukonza ba arabe. Omoni ceinture, li dessous à ceinture, nde to boli boy. Donc kala, tant que to ma forme. Hein? To ndeko to bolona ba CT. Mais papa na biso nde azaka na machine moko ya ofina boloko a pes na moni ngwa. Tolanda totalango. Ouais. Donc on est kala yango papa nga bimisa. Machine wana na Kishasa nga na mona ora epa na ye. OK. Pona otobola madusu. Yango moni mama na biso Elizabeth Mbokumu Mackenzie, otobenga Mackenzie. Mackenzie azali epa na biso matembela ya simandako. Matembela ya simandako. Nde ali ko honorer papa. Apesa ki biso honneur ya tolela ki mukolo ngo. Machine ngo tobolaka ba ceinture. Donc ngana mona ngana vina ngepa na ye, masa nga jiva na Paris, ayatola, ayebi ke na ba solo, tiesko kula, ayebi ngo. Ya Odette Lenvo ayebi mamna oloba.
Donc c'est ça. Merci mingi. Biso to ali bana ya bandalungwa. To lingi culture na biso. Bandalungwa eza pona musique kaka te. Bandalungwa ezali kaka pona kolata kaka te. Parce que ba comme musu ba lata na bango, mais idéologie ya bilamba e bandaka ne mingi na bana bandalungwa na guerre de 100 ans na extrait na uti ko la kisao ke ya batu ya mbongo oyo na beteli solo moko azaki na kati kuna na kati ya ni na biso wana omona Bei Kanto guerre de 100 ans atika biso ye pa na kati wana na ya na evala mbala mutambongo na ba Claude Bokondo mutambongo 6100 volts Claude Bokondo mutambongo donc wala libana bana bandalungwa ba mbongo ebele wana ba bubuli yondela landi ba mbongo ya bana bandalungwa so likambo ekwei omoni ba dado ya fani baye omoni ke ba mbongo omoni na famille fo ngape ba mbongo ba lebele pour les sunga na nenga malamu c'est ça. Ok, merci beaucoup et on est équipe Pakaiba. En tout cas, na songi muke pemé na papa. Bana bandal n'est pas se manifester na yabiso podcast. Boza wapi bana bandalongwa. Botala mesa papa 50 ans d'expérience. 50 ans d'expérience, et ça 50 semaines, et ça 50 jours, et ça 50 mois. 50 ans d'expérience, je crois bien, tout ça là tout. Et donc, botala mesa papa. Bosse manifester quand il y a biso podcast et puis botala j'aime na bino botala commentaire et puis numéro papa pesi en wana. Ceux qui vont cotiser bana bandol boko sa bendel était parce que na biki na bandel bendel ko ya té. Partout bozali. Et puis ça libanda kongo té bata mbongo ba mvoma baza onzamba pambola apesa mitema ko sunga na kata Kinshasa bosunga. Oui, vie ondoka donc na baba na bino ya ngoyo, vie ondoka. Donc papa Yohana, papa coordonné 50 ans d'expérience. Donc il bosungaye et ça la bien makasi. So bolongo leta libanda boazwa moi akimi na moi akikuna ke batama. Bolongo leta ne sika bulukele leta espace moi bien. Bosalele pour qu'il a développé musala parce que 50 ans c'est beaucoup. Merci beaucoup et mon commentaire mukipa Pakaiba pour na papa. Moi bon. Dede Baku na oloba na yo vie ondoka va na pesio mbote siko za musika bio ba prêtre ya bamboka na biso ba bandalungwa oyo na kasi leki na bino Makenzi Mbokumu vraiment Elisabeth Mbokumu Makenzi aidaki papa asaki ko sala kwa ye elembite so pe bomoni ke vraiment to longole sur na position yo et ça peut mal mingi. On papa falongwa, hein Pakaiba parce que 50 papa ko zaka libanda te. Omoni nzamba ebiye. Nzamba ebiye makambo ça me belé ba bali ba boti ba sisi anniversaire quand coin au nzamba ebiye. C'est pas pour rien moni. C'est pas pour rien moni église mangembo tika pour abatam na salle le boko nzambe ya mangembo nzambe ya mbakadi. Merci. OK. Merci beaucoup Pakaiba et on a ce que tu continuer donc de kuna tina dibamboma donc on est plus na place guitare ezali et to mega ko pèse la place ona to ko eti kata fakata bisika banda ko répéter. Merci, on se retrouve juste après la image. Ouais, ce que tu comme vraiment na balabala et dibamboma on a essayé que tozoya donc balabala o on te bimisa pe na ba fondateur a wenge balabala bozo mon na maman na histoire dibamboma o ba fina biso mukulu jibem piana ba lekela wa ba wena biso ya ba vient biso ya Noël nyama makanda ba frère Patrice pana bango kuna to mona déjà tout de suite ba vient biso ale makaba place wana bon moi c'est baba te belé ya wenge ba fandi vraiment na balabala et puis surtout longwe ana balabala je vous assure to ko ya kuna na diba na likolo kuna sika ba bless bula bazali na baluba kuna mais non kota ngamo te parce que balabanda kuna so koti faut beta kokoko ba fongolelo porte nde o kota olo ba posa na yo oyo zanango donc na suna guide makasi o pena nga expliquer biso bien le pan moko simana mususu ko lekanga pona to comprendre malamu toujours pour nous faire plaire bala n'émission so ya biso podcast. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment nani? On les beaux leaders. Wow. Partout au tambo que luka les beaux leaders hein muto ba système yo ebikaka ya donc véritablement na wenge oh ça tient ba clip à wenge ma ya Pentagone au monde donc ba na wenge vraiment donc ngana système caméraman nanga tant to ya to raisonner comment on va si biso bokina dibamboma botu na rara lebo
kombe bungi biso. En tout cas, na comprendre que nzamba otambo na biso na bandal. Parce que puisque ba esi biso banda kuna kota ba mon vieux Aimé Bwanga. So bo komi kuna di ba mboma woluara les beaux leaders. Donc du coup bo to kutana pena les beaux leaders, donc plaisir à trop et to se pela mingo côte sa biso. On a découvert biso le pont moko simana mosusu ya batu tout ya wenge 4x4. Merci beaucoup. Ouais, donc ce côté déjà quand on est besoin mona na venu Dibamboma et tout moni monsieur le beau leader yene mutaba total sabiso le pont moko simana mosusu ali pa mfumu Belis avec parmi ba cofondateur ba fonda wenge pour wenge salami na 4 personnes moniteur ba vérité so bi vérité et on se pour wenge salami na Aimé Bwanga Didier Masela mfumu Belis na Weranson. Vous comprenez que vous de juin, mais il y a par exemple cofondateur et puis bah ça là wenge mais que son nom me repose un peu. Ouais. OK, merci beaucoup et donc les ba cofondateur ya wenge le pont na bon ya ngwana babi atika biso déjà donc il perd son âme. Ouais et puis toujours les cas je crois bien. Ouais. Ah, tu connais un peu un piano de la patrie à Salvatore, Jabeden, trading, il y a parmi bateau puis va salir mouvement qui comme na vaya makasi, j'ai bien piano, moi toi contribuer makasi na kati di mouvement. Ouais. Donc j'ai bien piano babi Jean Bedel. Kucha pas toi mon papa chéri. Balobi mon koulou. Pana bango ya ngwana to leki et puis awa ya magouche sango chapeau du Congo oyo kazaki sécurité là moko pe ya JB ya wenge o kazaki sécurité JB pe que son nom repose en paix ya otukufa ça fait 2 ans ngo depuis 2 ans na que so yebi oui bah ouais. OK, merci beaucoup. Je crois bien te comprendre biso na bino longo ndenge leader azomeka ko expliquer biso vraiment mapango. Awa wenge le petaki a secrétaire wenge Mbutakis. On vanda wa awa rep comme wana ba aussi pour tout déjà ba comme na ba makambo parce que vanda avec qui sur lequel est parmi secrétaire wenge ando go vanda. OK, merci beaucoup. Wana tozo les cas donc tozo comprendre biso na bino na Dibamboma awa to l'équipe n'est pas l'un ba cofondateur déjà tika biso et puis to l'équipe à mokulu to l'équipe bozo comprendre quand tozo kende par rapport à ndenge les beaux leaders azo expliquer biso. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi tout comme bien boyebi tout le monde Congo moyebi donc mambutu osamba ko te pas de la jungle les rois de la forêt yangama. Ya Noël, ya yo yangwana. Babi motema ya maman Sylvie mampata maman pasteur. Chez bango yango yote. Bandaki awa. Donc vieux m'a parlé ma résidence, ma frère Patrice tout babima ba Kijabon tout ba Chabaz ba Lades Montana ba Jonas Mbese auto ba Pichuki Faya donc résidence moi nene on comprend ba l'empela tout ba ndo Chabaz awa ba Manda Chance awa donc dans samba ko disa ko tuti on comprend ya lo ba mingi zate mukile ebi donc ndeka le beau leader aucholoba abi base nde awa Père Noël donc base nde yangoyo esika ebele baleka ba kisha bronda tangi bate belé ba ya Patrice pasteur Patrice donc motema ya maman Esther maman pasteur donc ya bino yangwana musika naza pena chebino libosa ya résidence familiale donc je crois bien bandeko baza batikala et puis tout ça continuité de babi base pena ya wenge 4x4 yangoyo balabala Dibamboma oyo onde ekenda sango mikili na mikili donc et ça la pena succès Dibamboma bozoka bozomona à cause ya ba grand prêtre wana o ba pango na moto la kisa donc ba grand prêtre ba sola bien merci beaucoup donc na bisa bino que chaîne o ya biso podcast et sa chaîne de référence au toucher peut ça nous information vraie Aimé Bwanga Aimé Bwanga c'est parmi ba ko fota wenge banda rep banda ba rep Aimé Bwanga comment ko futela kuna na de pana bangonde awa d'accord OK merci beaucoup de Aimé Bwanga auto uti na luputa kuna
kuna banda ko foutre les choses on ne peut ko répéter podium na ye donc pas na bangonde awa moko ya privé mais on est makambo awa akile poto atike mouvement pe awa ba répéter ouais comme siège ba mise bazola la awa. OK, merci beaucoup de pas aimer Bwanga yango kuna za ko foutre mais pas na bango penza awa. Merci beaucoup, on continue. Unakoma komona ko kamwa ebande di pesuka nyoso to senga ka isi osala bokitano ya pas ngwa Kazidi Masela de la patrie à DG à munene ya culture art quoi vieux yo bido ki migolo bakutizate ya likambo manaka ya pentacle mais fondé Masela mukolo wenge mukonza ba wenge ngwa kazi de la patrie ya fatora jibempiana ngwa Kazidi Masela nseta ba baba katanga na mukolo moko ti donc fondé il y a 10 mouvements à Wenge musique à tout très bon chic bon Jacques 4x4 awa mukolo Wenge na mitso za déchet bongo yebi to zana ma cérémonie na to sala makambu na ye en tout cas vivement to souhaita comme ministre qui tire à quoi 2024 quoi ils ont obligé au kokati ya mambo patacle makila parce que Wenge zo orchestre mo za sacré et orchestre et puis si la succès tilo donc Wenge orchestre la Wenge c'est un siècle en tout cas tout le monde nabi ya mingi oloba kuta mambonge sala donc iza kolongola nini wana donc simbati parce que wongeza orchestre moko bo en tout cas na biso monde tozana kata di maintenant comprendre te orchestre ba lambango na matière nini donc tu comprends ngoti on comprend réconciliation wenge en tout cas et panique qui donc en tout cas na bité c'est boyaki ya bozaki wana réconciliation wenge ndo esalamati donc si wenge ça mambuka esalamati. Donc sans commentaire, tu es tout à fanatique mais tu es bandé mambassa. Oh mais quand on bête moi art capella moki à 4x4. Moi pas art capella moi boy marqué ça ko bien. Nabi ki bandé moto ça ko plaisir. Mingi ba foka la tata mobiche Etepe bwengo longolanga na bato yo bazalaka infidèle na bolingo Paolo kiese nazalaka na confiance tango zalaka koloba ozali mobola ya la mulu Charlie na Lola na leli le na elongo wila momo zalwe ponanga maezaka forme sika bache yango. Wow. Félicitations en tout cas bravo penza et là qui c'est venu que te opena mabele na ye. Tara elora beti donc ça linga plaisir donc netika katate. Et là qui venu que on a kuna do wana ba vie na ye. Tara beti elora tata mobidje. Ya kala ya 4x4. Mais t'as n'en OK na peu en musique né. Ah ouais. Au monde ni pena parce que finir ba musicien. Donc mon libiso donc comme bazali. Yo mo comprendre donc partout que ba biso que boluka nani. Je me comprends, oui. Vraiment. Donc, Mambo et Soukate, et ça peut être des gars qui ont bandal se manifester dans Yabiso podcast. En tout cas, on a confirmé que bandal séparé. On a besoin de boy en mais on a que bandal séparé. Ah, peut-être on a besoin de Kazidi Masela yo en on mon vieux et les besoin le beau vieux le beau yeyo. Donc babi le beau leader yeyo donc des gars bon chic bon genre. Et ça linga bien moi art capella wana na moni pe ndoko tie moi liloba moi art capella pe na ndenge na yo oyo linga masanga papi Tchétchénie bana Tchétchénie azai parmi pe ke ba tozala na wenge poussa na Tchétchénie poussa na zai Tchétchénie. Bonjour maman babengo Tchétchénie na bité Tchétchénie za kombo na yo to ndeni te Tchétchénie za kombo ya biso mo ekirili sanga na biso siko ya bana Tchétchénie ouais to sala Tchétchénie po tango ikoma siko séparation wenge na BCBG maison mère na BCBG ya nesko to sala siko Tchétchénie ba leader ba salaka Bataclan ba soutenir PJB et ministre salaka bon malé meko mais histoire commentaire 30 secondes ya commentaire par rapport à ma solo to beta musolo siko za wenge tsela ka wenge za classe tsela ka classe pour biso de botem na wenge to kolipeka na wenge tisiko tsaka na wenge so nini kingani te libandeli mona tsiko na biso des affaires na génération suka wenge des abana fuye ya ka faire nde biso siko toza calme na atandi ya boma toza à l'aise. Bon moi acapella mo boye et ça la bien tant de leader c'est un plaisir à trop acapella siko na obeta na siko ta foka la vena nko ya vena nko na obeta truba ya Noël ngama bo sala ka vena biso ba foka ne ba ke bele ba ni ba foka ouais moto betika foka la venko vinanga pasi mingi mami fina o
baninga basepela mpe bazwa beya bosoye naleli mingi mama mashiro kifaya yo nani dembo na Bruxelles Jean-Marie Lomboto naleli mingi mama oneli mokolo nini nakozwa neti jipe kanda. Waouh. En tout cas, félicitations Belé, un grand merci à vous. En tout cas, bolaki si pena ke boaba na mabele. Dans mabele mami na dibambo mawa et ba pépinière pena ya wenge na sentir ango. Moi arcapela moi mukie. Ah mais ngai na bosani ba chanceuse Belé la misu de kiminga bosani mais toi ka toujours na moi mon kokakata moi un pétagone moi nini. Sara moi le. Ah di mama ye. Ah di mama ye abatala madile yako pesa mbongo amatala madile yako pesa mbongo bana batangi mbongo mbongo kasa ah mbongo kasa yo amatala madile yako pesa mbongo amatala madile yako pesa mbongo. Un grand merci à vous. En tout cas, félicitations, bah, bravo Belé. Et tali c'est maintenant que toi penza na ma Belé à Wenge. Donc bon moni ma panga ba leader. Donc yango yo ba Alexis ba fondateur ba fondateur ba tika biso déjà ba leader ba ngi makanda ba mukulu et puis kolonga biso ato ki te kuna ba luba kuna to que mon epil panga ba Blaise Boula et puis Alain Makaba nde baza kuna donc nyonso pour faire plaire kaba na biso nyonso oui ça chante de référence oui la toujours d'informations vraies mais informations réelles et ça montage alors n'oubliez pas de vous abonner massivement bo s'abonner puisque édition boy nil par ailleurs kaka na Yabiso podcast. Un grand merci en tout cas na banana sa dibamboma o ba yambi biso fongoli biso porte pe motema taka ba arcapela boy. Ah non, faut avoir les beaux leaders, bah venir à Kotoyo et puis bah Kevin donc il dégâts. Bah maman souka te bah leader faut ba mambo bah tala ba petit na bango bah zate mais mouve mata toujours. OK, merci beaucoup on a bolandi biso juste après ba image. Ouais, siko to komi bongo sur l'avenue Tonde, bishiko wapi Blaise Boula avant Daka non mais pas na bango. Bisiko Blaise Boula abimé là. Donc ba leader musu ba uti kuna dibamboma et puis ana Tonde sika Blaise Boula abimé là ki. To mona déjà le pont na bango na guide makaso to zana e. To uti ne kuna ba okibi no ba kunga sali donc ba acapella ya sali vocal ya Noël Ngama Makanda. Ouais, donc surtout longwe awa pa Blaise Boula nde to kekuya kuna sika ya ba Alain Makaba. Merci beaucoup et tokota et puis on me ko expliquer biso. Moto ya mingi buto lo ba wudu te pona memi bino sukona na Tonde yawa pour parce que boy ba dia pas ba Blaise Boula et pas Blaise Boula pour que OK Blaise Boula koleli si de l'autre pour basala wenge banaki bena awa bani azo kita ndi baboma azo ya ba usangana so ti ba vacances na wanchik ba ba sangani ti malé pe besala pe mfumo na bango sanini et otosa porte rouge ah d'accord la porte rouge n'est pas Blaise Boula. OK donc si ka bima donc bimila neta en outil classe aye abimeli ake kuna na tunnel ouais les akinde mwana siko ti avec le temps siko ndi aller lupembe ya kate eyeti salami maman bien donc grand chanteur comme on a Blaise Boula on a j'ai écouté d'accord bien ingénieur c'est oui moi arcapella ne moko et moi vocal moko ya Blaise Boula moi vocal moi Blaise Boula mais na ko yema na me voya ma passe non biso to ta voter to ta ndeka vocal wana vocal wana mon abeta ke lo mo yema na nani papi OK zongisa motema to bandela bolingo ya kala papi mona nyonso asilisaki kelasi lelo azoka pe mayele ya kobungisa mikolo ezali koya. Waouh, félicitations. Ya Blaise to liboso na bino ya Blaise coup de chapeau à vous ya et kamutu no ye o pesi là donc moi arcapella moi vocal na yo ouais ma petit na mo bena tongo le papa ya Blaise ingénieur c'est le bout yo da vieux et si ko zalika ba salama ebele donc bango nyonso ba leader no faut tshaka ba mbote ba Blaise Boula ba Wega ba Jibin Piana ba Dolphe Dominguez ba Alain Makaba ba Didier Masela ngwa kasi na minute komi likolo pour commencer na pena kata gouvernement plafond ko au DG et ça bla quitté
faut za mutu motanga po bango tout tema balikala banchiki ya moni ke tile lope bazo zwa kaka ba producteur moko ya bien ils attendent ba gouvernement ils attendent ba cop na bango ndule ils ont tout ça c'est auto ça kitoko donc ya Blaise Chebino yango yo et petit na oyo apesa makambo na compte na yo na bi ke yo zatema boza to lobela to mona ba petit na bino to mona directement bino donc je ça vraiment plaisir à trop ya umea na ngwende na yo en tout cas coup de chapeau et puis to koya sikopa banani dide masika to beta mama te to ko masikopa Alain Prince Makaba international talaka ye muta liboso ku tabala na famille présidentielle Alain Prince to koya pe wana bon moloro mo ya yeti ye kanenge zalaka donc des fois il y a betande solo attends on beta solo que ça y a no lobby sat hein ils ont loba a beti mais et lobby makamne la guié Alain Prince nani abota yo c'est qui yende c'est pas monter babi cerveau monteur donc yewana le Simon Alain Prince Dide Masela passer ku sangila hein ozwika ba Alain Mwep ozwi susuna solution tika la pas jibe pe nani fikari Mette Fikari. Nous avons ba jojongo na mette Fikari. Oh nyata to leka. Tika encore. Donc ça dit on a dit bon chic bon chat. Oui na propre ba kaka bien, ba pada bien, forme bien. Ba mi sete ya kalama ka ba deleka mo boyo ba patola ga esu pas ma ote. Wana o magi mezi. La tabandi ba oti. OK. Merci beaucoup on to ko na biso et pas Alain Prince Makaba. Ne zappez pas hein. N'oubliez pas de vous abonner massivement. J'insiste, beau s'abonner. Beau s'abonner parce que bilenga boye. Bazui wapi car na ya biso podcast. Merci beaucoup. Ouais, si ko to komi bongo na pango penja ba Alain Prince Makaba kana idéologie to tambo nango oyo et guide makasi pe yo ndem to ko beta di solango bien. Si ko to komi na baluba to komi na maluba siko sika pena siège Alain Prince Makaba. Ouais, chez bango yango yo a fini à koleli yango yo si ba uta banchik ba ke na ba congé ba sangani ba sali mouvement na bango asiba panzani ba zongi na ba palais vacances esili ba zongi banchik po bango na il était azala kité so ça il était au kota mouvement qu'est-ce que batamayele donc il y a izala ki ne bongo ne siko ba histoire na bango na ba beti pena histoire ba beti pena wenge na idée pena donc to fide na banchik asimane to koti mamandule. Il y a aussi mon bagage c'est rasiko. Je te comprends bien Awande il peut Alain Prince Makaba mais l'autre monde comme DG Direction Générale des Impôts de DGK. OK. En tout cas un grand merci na bino nyonso obozwa ki libako malamu ya kolanda édition na biso ya mokola lelo. Ouais siko to uti kuna e pa ba Alain Makaba siko to zongi na rompo sika guitare ezali na rompo Lubumbashi hein. Rompo Lubumbashi bisika banda ezali esika to pardon esika guitare ezali nde sika to telemi et puis batali liboso na ngana immeuble o bozo mona esika cameraman OK na caméra lelo comme immeuble o bo ka salon Lacoste na bandal yango salango lupango nango yango do ezaki salon ezaki awa malheureusement lelo ezala soute parce que bateka mapango ngo moto mwaka somba ona wana ilandi donc tout ça vraiment na rompo Lubumbashi et sika monument ya guitare ezali mais to lito yeba non lelo parce que toi pendant na guide makasi to meka yeba muke pourquoi guitare awa ezo symboliser nini to yeba ngona guide makasi to zana epi nani atia yango et papa na biso guide makasi mona bandala tongo mais ngana ko yebisa biso et pourquoi guitare place oyo parce que l'or ils ont une signification nango symbole nyonso alors tout yeba symbole ya guitare oyo ezo signifier nini et puis nani atango awa signification ya guitare oyo muda tshela biso ya gis mère na biso ya député achango pona ko na sens que pomike wenge ezaloka bandali rompo ezapeli boso ya ba veni na bango di bamboma yango esengaki disation soit ki sikoyo facha guitare wana pour les années retrouver ya wenge mobimba po bango so yaka moindre émission to yaka ka biso nesto chaka gi to la guitare. OK guitare ezoloba guitare ndem de zoloba po guitare tanga zoloba bongo zoloba ke Dide Masela zawana Wera zawana Makaba zawana Jiba zawana Badolphe Blaise Boula donc bango nyonso bazaka place wana po ndé ça boy histoire oui obi ke to l'équipe partout pour ba leader bo beti bo ba capella ba nini to obi ke Alain Prince Makaba azaki ne oyemba te mais azako loba à travers guitare
sope osali moloko mo boye me koloba mukie et ça la peut bien makasi koloba mukie ne loko wana mais kana kolobisa ta moloko mo systématique kaka nani abota yo donc ezaka histoire yango wana kaka moni guitare awa donc to mona guitare to mona déjà ba l'impresse makaba ouais parce que non est terrible na guitare parce que azui guitare et loba ya avec ça to beta solo wana akochonga pena mutu akochonga pena lipeka akochonga na mukongo et so beta kaka pour na musique Alain Prince boga pesi sur la boga batika merci beaucoup en tout cas et Wanezaki il y a ce podcast de ekitaki bongo na bandalungwa et si ko wapi to meka muke ko découvrir elongo biso na bino na banzela ba guide makaso totambo na bango to meki muke ko découvrir et bandalungwa et bandal les a tellement monene to silisa ngote mais quand même to saleli 80% déjà il y a bandal auto niati donc pour nous ça la balandi na biso ya biso podcast plaisir et puis en tout cas édition na biso ekomi na ngona suka na remixer ba boss nanga o ba fongola nga porte de senga original faut quitter na mabela bandal na remixer bino vraiment un grand merci à vous mes boss et na benga bino le trio donc il est trio bo wume na ngwene na bino lo na tanga ba kombote na suki ka na le trio na pesi groupe ya les vrais amis mon bimba mbote o ya papa Makina les vrais amis de Kinshasa o ya papa Makina particulièrement à mon papa chéri Cornet Kalula mobala mandefa pembe wume na ngwende na yo na balandisa minyoso papa Ibrahim Makina ya yo angwana yanza o ya yo angwana monsieur Christian yangwana et na bosanité papa Ange ya yo angwana et on a tangi ba kombo na on a tangité en tout cas je vous love il y a des gars mon papa play maya wume na ngwende na yo et pourquoi pas à mon papa Jise ko du tout comme Kwiza wume na ngwende na yo maman Belinda Vansende babi mona Bruxelles à Tongo yonde makambo mama et na bosanité ko pesa mbote nanga et pas ya Nike Chama li passe ya Daddy Chama babi nzote boya ngwanzu poto na poto netika na film Nike Chama wume la ya yo ngwana en tout cas na kata te son ke na pesa pe mo micro nanga na lexa micro et pas ya guide makasi ye pa meka muke ko pesa ba mbote na ngambo na ye merci maman na pesa mbote na motema Blandini Pemba Mboki grand prêtre ba mère aleki ba mère nyonso Alain Patra Mani Mukumari maître Boyka mais na bosani te maître Bibe champion Bibe na champion Imokta ba onde ba simbi base charge ka ba ngona nyonso. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner massivement. J'insiste, beau s'abonner, beau partager, beau liker, beau aimer, beau commenter. Et puis tout ça na posa ya ba commentaire na bino na pas ça ba commentaire bon mais quand ça mo ba remarque et ça la bien original côté kuna pena boy et ça la biso pe bien tout ça na posa na on peut to yeba que toujours évoluer ndeni na musala to na posa ya ba commentaire na bino bon mais comme que ko commenter bon mais comme que ko sala étude na musala to sala pour sala biso pe plaisir et ça la que toujours force que les sous en avance liboso makasi. Un grand merci à toute mon équipe technique et les journalistes dans un podcast notamment à communauté binonios tout je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Merci ma caméra tozaki na yemoko et artiste koko safu donc babi yende makambo yene mto sala ke prudence bima kitoko na bilili et puis na saluer ingénieur do babi ya giba et na monika donc présence à maman de donc tu bati kayo do maman moko ya mbiji tete moni yone ozana émission saka ne eza sengonde fo sala sala kaka pour la musuba nostalgia kalati ozongisi biso benande do sala ka te bati kayo umela merci beaucoup en tout cas c'est tout le monde édition zali koya bye bye